Oui, bah pasteur, bah là, les sabissons à niveau moko, bah Ventiro, bah Félix, bah Joseph, bah Nani, bah Tunabino, ceux qui bah Moïse, bah Beba, bah Fayulu, bah Dosala. Suite aux allègues, bah Jésus-Christ, t'es né, c'est au popou la bangos. L'homme prudent voit le mal de loin. À venir à jeunesse, c'est détruite. Même à ta Félix, tu sais qu'il y a encore jeunesse sauté. Même à ta Félix, tu sais qu'il y a encore jeunesse sauté. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah peuple au bazar la poto. Oh ya poso moyindo ba kena mboka bapaya. Comment est-ce que Yesu mutabiki sibino te? L'homme prudent voit le mal de loin. Okanga bango koma mekana ko. Kasi yango nazolo bate Pakistan kimi maladi na mboka ni. Voilà. En Europe. Ayo vanda na wana. En Afrique, na Congo. Pour ayebi déjà que terre promise, c'est le Congo. Balobelongo siko na Bible l'esprit mo ya kofinika funga. L'homme prudent voit le mal de loin. Abandi ko dévierger ba fille na biso ko bomba bana mibali. Ba komo bimisa ba mindele. Ba Moïse Katumba kotoana. Ba Kengo Adondo. Ba Kamitatu. L'homme prudent voit le mal de loin. Inspiration ya makambo eza ya relaxa vraiment ke ba Congolais ba uta wapi. C'est ça. Bato ba mindele ba botana bango ba descendant wana mona kana ya ba Marocain, ba Égyptien, ba Algérien, ba nani ba Kadhafi wana tout. Ba sa bana ya ba femme congolais. L'homme prudent voit le mal de loin. Mona ngo même na dire la question là. Au moins le cimetière mo boza ka venda na weza propre. O asalita ne bangisa mi. Bon. L'homme prudent voit le mal de loin. Bah comme la braza na ngambo. Bah kakezo beta la kota kini. Bah bonne intimidation. Te nzamba zo la kisabomu ki na banda kawa. Voilà. Zamba ngo yango nazala kawa. Kake ba image. Grand rivière Nzadi Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. Parce qu'on a une question. Est-ce que Moïse Ezaki nani na oando tambusaba? Moïse Ezaki nani? Tata mpongo tulendo. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute, mbote na bino nyonso partout, bozwami partout dans le monde pour na kolanda zwe matoko le sénateur à vie de la presse awana tolobe la vie, c'est-à-dire c'est ma maison. Ici, c'est ma maison. Awanda kunanga tolobe la vie place na banda masolo. En tout cas, vous s'abonner massivement bino nyonso vraiment boninga zwe matoko et puis ba abonner nyonso ya tolobe la vie, vous partager sur cette émission oyoyo et au sala bien parce que toza suna man mamona. To yambie li sous lelo pour la 3e fois awana tolobe la vie. Ndé na profiter na pesa mbote na ba oya à mon papa Papi Gen, tolobe la vie, TGV réel, l'homme prudent voit les mal de loin. Prophète Bob Magema du Canada, pourquoi pas à Washington, les grands pays 4 fois prêtre. Donc il y a vraiment ce qui était ma plein. Donc exploit on peut ça l'Arabie sur na tolobe la vie et pourquoi pas président Jackson Mouya Aigle Blanc depuis les États-Unis, on évite à Toto, roi de Gaulle. Para français de Gaulle Ngoyi. Tozana man mamona pour que to décortiquer les sous ma solo ndengezala toujours ya mboka. Man mamona matondo. Matondo mingi mbote mingi tata ndenge to yoko kuta lisusu wa nangolo ya yemo konfumu kimbangu tanga zali ko bomba biso na nzoto ya SKK. Voilà. Alors, santé zandengeni depuis tout ko za nawe miso sala kina Papi Gen et ti lelo santé zandengeni. Nzoto ya muta molimo eninganaka na bonzoto mena molimo eningana te. Tango nyonso tata zo bomba biso adundi ba mipepe nyonso mabe o elinga okomela moto mwindo nyonso esika ya zali. Papa Simoki angani alobaki ete moto mwindo nyonso esika zali azala posé. Mipepe wana ya maladi wana yaki. Na niveau propriété mindele bazanango. À niveau ya ba soin na organisation bango basala na bamboka na bango par rapport ya biso awa organisation moins sécurité de vie sociale ezate bopito ezate ba morgue ezate donc courant ezate ba médecin basala ba grève voilà mon pipi wana papa mona yeke ta ngamona na mokili
na mona bato nde bakufela ba oyo yanga na bombi bango na ba oyo pe baza na bango yanga te soki aza na moko kati na famille na bango aza yanga voilà. Babika kaka na kati na bango yeba yango tata Mosakoli famille na bino mobimba bokoza la muta yebi mvuluzi kimbangu te ayebi diangenda te ayebi kisolokele te ayebi dialongane te bazate mais soki moko ata mwana oncle na bino ata beau frère na bino soka kota na famille na bakombo wana ngala zotanga voilà ya mvuluzi kimbangu ye wana sangisi bakombo wana nyonso pe abotami lisu na nzoto eskaka chef Simo Kimbangu Kiangani voilà mi pepe koko ya eningisi libota tango lembo eza kaka na kati wana boko sauver voilà. Parce que je pense que histoire il y a l'autre où il y a Noé bana na ba momi na bango histoire ya Noé voilà ba sauver na sima père na bango bakota na nzaza oyebi ke Nzambe alinga boma Sodome c'est l'histoire à Babylone mais Abraham ayebisi Nzambe moko nanga aza na kati donc batu ba sauver bana poto oya bangele bungi eza bana mvuluzi kimbangu ba combattant o ba na poto o ba sauver ba ninga na ba combattant o ba yebi ban fumbu kimbangu ba peuple o baza na poto o ya poso moyindo ba kena mboka bapaya comment ateke Yesu mutabiki sibino te Kiangani alobaki na dundi maladi wana da maladi ebimaki ya coronavirus toza nango te Pakistanais mo ke somba biloko ne na ville ko na bimisaki bagarre voilà alinga kote we jo wana lobine il faut kashine doit ko Pakistanais zo expliquer que awa na Congo maladi wana ezate bolingi na kota pourquoi bon la kota na kashine pourquoi mais Pakistanais ça na l'arne voilà ya kosomba kashine $, moins de $1 voilà mais alobi na garde du corps wana ya mamba wala soki bachana ba supermarché wana mais yo donc faire croire batu na Congo maladi eza ndenge pona nini ngala uti kutu Pakistan aza awa na yebi make maladi ezate po kimbangu azalaka awa voilà okay. A comprendre que na Congo maladi ezate Pakistanais comprendre que oh mais yo za nani o ngala za congolais oh mais na pays na bino maladi ezate ngala kimi kutu maladi koto na biso voilà. Vision wana ngala zoaki ki na Congo po ngala yebi ke Congo eza terre sainte voilà terre moko sacré là où l'esprit de Dieu habite voilà. Parce que Bible lobby au-delà de l'Éthiopie il y a un pays coupé par des fleuves okay. Par des petits ruisseaux par des rivières c'est là où moi j'habite je suis là Bible na bino mutelo bien moi Bible na bino il y a un pays en Afrique voilà coupé par des rivières pourquoi le ba toujours Bible na bino yo moko milongola mais il faut la milongola parce que bino ba konti sa bino na neti soko pasuli ata verset nango o memi lisumu neti donc yango na livre saint neti makambo eza na kati eza ya solo Aeta kimbanga bibo okanga muyibi na mukanda na yango ngazo kanga muyibi na mukanda alors okanga bango koma mekana ko kasi yango nazolo bate Pakistan kimi maladi na mboka ni voilà na Europe ayiko vanda na wana na Afrique na Congo po ayebi déjà que terre promise c'est le Congo balobelongo siko na Bible l'esprit mo ya kofinika funga fallait boloba kaka il y a un pays en Afrique le Congo coupé par des rivières moi zami ba le Congo ni République démocratique du Congo Congo eza mibalete Congo eza Afrique donc Afrique ndeza Congo yango wana Congo parce que nous na Congo Brazzaville pesa siko mutema siko ya Afrique gâchette OK ya Afrique c'est le Congo RDC place Nzamba Vanda place fleuve de Jourdain et les cabinets ozobengango fleuve Congo soki nzadi soki nini fleuve ngo yango wana
siko kokabwana na euta pi biso ba africain biso na biso ba africain to komaneti ndengo lobi ke non Congo Afrique mais to mona ba africain biso na biso kokabwana côté euta pi tangu Babylone aye ko viser système en Afrique à côté ya nord ya Afrique abandi ko dévierger ba fille na biso ko bomba bana mibali ba komo bimisa ba mindele ba Moïse Katumba koto wana ba Kengo Wadondo ba Kamitatu ngolo koto ba uta ba bota makina violence ya mundela ya ekuta batu mo boye organisé donc c'est une fois panza bango a panza te jalousie te keto voilà zino et sali mundele abia biso be photo ando bala ba fille na bango ok siko soka bali amoni fille wana za bien aolinga bomba mbali na epo ya tika na ye mindele ba côté réunion te terro photo zwango to exterminer ba noir ok babandi ko exterminer ba noir métissage koti dès lequel est né Jésus-Christ d'une manière que Jésus-Christ était né métissage koti na Maroc Algérie Égypte Libye et piti moke na Mauritanie obane ke ba koto wana ba peyango yebiango be chopia bani parce que tata mpungu tulendo o eza dossier ok to fermer parenthèse en moke po inspiration ya makambo eza ya relaxa vraiment ke ba congolais ba uta wapi c'est ça bato ba mindele ba botana bango ba descendant wana mona kana ya ba marocain ba égyptien ba algérien ba nani ba Kadhafi wana tout baza bana ya ba femme congolaise parce que c'est temps là banda obenga biso ba bena Congo to moni que violence le kito sengi pata tampongo to lendo il faut to quitter terre to kesko wapi nzamba lobi kasi bolanda mbwetete ya ka Congo étoile sérieuse wana ezalaka histoire no bete ezalaka na Bible ba mage tant ba enda kotala Yesu balanda ke étoile fongola biso na kenda kotala Yesu ngala zo betelo histoire kasi po ya exode biso ba exode batu ba yebika ke Moïse azwaki bana Israël akendaki na bango Israël akabula gima akabula azwaki bango na Égypte akati exode des hommes ba noir wana ba bena Congo ok babandi ko kita sikoyo na sud d'Afrique ok po bazalaki na nord bamoni ke violence wana ndenge leki bakimi na bon bon nzambe teleme ezalaki tolobi na tata mais moi tovanda na bato na marke bango bazolingela eza te totika bango na busoto na bango l'exception nzela biso tokende mbwetete ya Kongo ebimi arc-en-ciel tata lobi place bokokoma bokomona mboka moko boye ekabwana na bibale eza na ba rivière eya na zamba eya na nyonso bomona arc-en-ciel esani etourne wana banoir bakangi bisaka mindele bamoni yango vrai bato nde bali batikela biso terrain badie na bango to réunir na bamboka na bango voilà kasi ba comme ça yango ya bango te to réunir na bamboka na biso donc ba comme ça ya bango métis aza noir te onga komona nga Jeffirin aza métis na botama na limete oza noir te donc me bandi bwana baza ba noir te bana violence ok mbwetete ya Kongo ebimi bayaya balandi mbwetete oyo alembaki oyo kalobi yaya ngala moni fona tikala nakufela nakokotambola te bapesi eta mosusu 100 ngombe 4 femmes batikeli quelques garçons banini batongi Mali ok bakiti batongi Guinée baoyo bazolemba bazotikala mais Congo man ayebaki dia place azotinda ye voilà babi bino botikali botonga mboko
yo tikali tonga awa yo tikali tonga Ghana yo tikali tonga o comprendre bazo tikala mais siko bango bazo landa siko prophétie ya mbwete te pona ne sali cercle te ba komi na braza na ngambo ba kakezo beta na kota kini ba bonne intimidation te nzamba zo lakisa bomu ki na vanda kawa voilà zamba ngo yango nazala kawa ke ba image Grand rivière nzadi Congo bancêtre babi to sala babwatu to yeba na ngambo wana eza ndenge nini ya ndeni voilà masolo kitoko bo s'abonner bo tala radio place tozane yo bomona bi mukuse pofo invité à vraiment poser d'abord comprendre invité fois à la poser to kimi ba place à makelele donc on to yé place yo donc bo comprendre maman na histoire voilà bo zonka na tolobe la vie désormais man mamona na tolobe to continuer histoire on azo suka kaka tango ngape ce qu'on a une question parce que Moïse ezaki nani na o ndo tambusa ba Moïse ezaki nani tata mpongo tulendo Moïse wana eza l'homme tiré dans l'eau maza mbuta maza OK et wana babengaki Moses donc yebta ndo tambusa bango bo ye mutu tata ankulukulu kasi ye wana te prophétie kita ipana yeke mema babenda Congo kende tika bango na royaume Congo so azai noir pe nati Congo vraiment voilà mu Congo yo kasi ba peuple ba ndo ezalaki bangala baluba bana ete alaika ba peuple Congo OK Congo wana ya Congo king Congo OK peuple Congo so pourquoi comme Congo vous avez Congo vous avez comment so Congo Congo otokate Congo ngo elingo laksa léopard ngo so ko yaka ko wana yango wana kombo ya royaume du léopard OK mon frère biso toza ba félin Béthiopie baza ba félin balakisa biso symbole ya Lion of Judah OK lion de la tribu de Juda voilà mais Nkosiengo Lulendo Mbuta les Éthiopiens là les Haïlé Sélassié là bayebaki ke vrai lion eza na royaume Congo voilà tango bakati mai bamoni vimaki arc-en-ciel esalami voilà esali cercle babia evava awa place yango babandi otala mpe babandi opanzala bamoni bamama ya kalamu bamai moko ya lakota kitambo bamai moko ya lakonya bamai ya ntsele bamai ya kwangu bamai ya njili babia oyebi na bamai mosusu na kina ezonga carrière ndeni bamai te kitaka boye te mai moko eza koto ya baipene bakoto ezongaka ozoyeba te ke tourne tunde kalamu te kalamu akitaka boye mai moko boye ezali namonaki yango avio mai oyo rivière ya Mbinza ifo yala mai wana me mai oyo ndenge ni bamai tu baipene ekita etourna esali ete ezonga arrière tala pe yoyo mozo kosakana nango bino bolati baveste bacravate banini moi je vais verbaliser yo bino boyebi yango place euta to yo outi wapi. Alors, man mamona pour que tu conclure na dossier ndo le bito chango parenthèse nzamba vandaka awa voilà siko nango a la kisa babilo kona otanga ngo na nchikto eza na prophète moko abotama ya la kisa ukoma we bien ngo ndenge mais biso toza avant tozala yo pozala ki avant tozala comprendre siko l'esprit de Dieu soki c'est oyo l'esprit des ancêtres soki c'est koti katina yo okobimisa biloko o même ba professeur à université bazana besoin ba yoka po muta sala téléphone akota nchikité muta sala ville break akota nchikité muta sala pyramide akota nchikité biso to bato to kota ba nchikité mais makambo to lobaka edaka bato bakota ba nchiki pour mine personne wana ministre aza so professeur ani ayebi na histoire te place to huta le temps on comprendre histoire il faut na tikonyo ko la bande ko nanga nazonga jika na linga na détourner 34000 balles malamu nazonga sa côté pour ça la makamba bien mboka na biso ezala kitoko mais tellement baza bangele bungi bayebi place ba huta te na ba président na bino batiaka na ba pouvoir boyebi place ba huta te
boyebi ba classe bokota batina nango te boyebi ba pharmaçonnerie ba Rose Croix ba Incankar ba groupe de réveil ceux qui de dormir ba oyo ba nini ba Eliminati ba oyo ba prima coureo ba tsala ki nango na liboso pe izo renier kaka chef nango kala pete mususu auta okufa chitenge yezu bo kotisi yango na ba mabota bo bosani bo nzambe na biso to uta wapi pourquoi to ya awa man mamona na makambo lobi tozomona beaucoup plus na Congo surtout na Kin l'église est belé l'église vraiment est belé na diembeli kaka na place lobi wana alors d'après yo l'église ndé comme belé boy et memi nini vraiment ya malamu na Congo l'église ya Congo na politique ya Congo na musique ya Congo eza ba front pour nous détruire cerveau na biso église ya faux politique ya faux université ya faux musique ya faux mikana hotel sabiso no nyonso na ya faux pona nini kaka ya faux parce que bato nyonso tozomona neti soit disant ba leader musical ba bomba bato ba leader politique basale bato saila na makila pe na kisatana les professeurs d'université aux atemo yebi kutubango bata ba livre tozongi na musique na biso musique nini wana oyo orienté biso musique ebotisi bakuluna emelisisi bato ba masanga ebinisisi basi mitakala et puis faut monaka ba clip na bango na ba mbetu azana peignoir avandi na mbetu chambre kasi za réalisation to lo bango za réalisation kasi yango na studio papa bolimbisi koloba tendengo yembeli na studio esengi feza ndengo wana na nini tokia beauté babungisa biso kibonzambe na biso awa biso tozo sala clip tout ça la clip te eza peka clip oui tozo tourner oui na nature place mo peut pas bien tala matembele voilà tala nzeta bitabe parce que batu so baza 100 ministres balo na plantation bitabe voilà to bimate to s'en sortir te bonzambe na biso ezate yango moni nyonso ya biso eza ya bobebi toke na l'église ngai oyo nazo déclarer na président de la république abengisa biso bangunza abengisa na ba pasteur pour examiner il faut salama qui est un vrai pasteur qui est un vrai ngunza pour lobia sope bato abanda ko enseigner bango liloba ya tata mokeli pour na bato bazala na cerveau orienté bino boteyi bato bopekisi coutume bokesa la mariage coutume yango dernièrement nazaki na ndeko moi si to sali moi débat ayebisi ngai ndeko frère oza ko bunga faut bossa na coutume ngabité yondo zawe po babala yo il faut bapesa babiloko biloko wana eza coutume c'est pourquoi bato bakoma ko basambela mingo balaksa ki basambela mingo na l'église de réveil baboya coutume mais babala ka bango na coutume soit ba l'église de réveil c'est église d'endormir comment ça église d'endormir balalisa peuple oui ba pasteur balalisa biso na niveau moko ba ventiro ba Félix ba Joseph ba nani ba tunabino soki ba Moïse ba Bemba ba Fayulu ba zo sala surtout zalaki bata Jésus Christ tenende sito popula bangos ba zo sala ba ventir na surtout zalaki bandela bata Jésus Christ da poto za bata Jésus Christ kasi poto za bata Jésus Christ yango moni ba président ba zo ko taper na mboko na ba ministre ba zo saka en esprit na biso pour na dit amen pardonnez-nous aux offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Vous blaguez avec les gens. Vous n'êtes pas des gens pardonnés. Du président jusqu'au chef du quartier.
botiki biso kaka na ba position ba alléluia fungula ezai totika kutima teta so tozalaki na kutimi na biso bato bakonsaka na biso te po bango déjà si balata kutimi ya vrai Jésus Christ yebi qui est ce Jésus là que vous adorez que vous ne connaissez pas au moins que balobi que soko yebi Yesu okozana nyonso ministre président nini couche politique wana nyonso bazana nyonso oui batwaka bakaro fele po yebi vrai Yesu musicien musicien voilà banda na vie na bango wendo tina bapeti oyo baorene lelo omona bavi na bango te ezala kaka omona ta mosuku tu neti peti moko namona jour ayaki de ya defa 4 jeep alatisa bato baveste atoteka musiki oui église na bango voilà bayebi qui est ce Jésus là biso siko Jésus o bango bazolakisa biso po bango basani ba avancer. Ça je te dis la vérité. Président Tshilombo yebi vrai Jésus. Joseph Kabila a Ucholongo. Sénateur à vie. Ayebi vrai Jésus. Kotangila nga bakomba pam. Parce que tangi Joseph Kabila. Nga tangi Joseph Kabila. Voilà, Joseph. Sénateur na pays ya banani. Donc c'est Nazaranga mo sénateur à vie Zoé Matuku. Tela. Botika ba vanti. Bo aider biso. Bo aider peuple. Oyo bozo sala ça vous coûtera cher dans le monde spirituel. Mundela za ko tromper bino. En étant tango okufa, ozalaki no président mais baki memiso pont moko boye na New York. O comme esclave spirituel. Ouais. O lava kaka ba vitre na likolo kuna. Pourquoi nos frères sont en Europe? À cause de vous les politiciens. Plein de médecins na Europe. Na Moscou. Les médecins congolais basés belé na Moscou. Voilà. Les intellectuels congolais basés belé na Amérique. Ba Ponte Modimo. Hein? Maman na mutamayele Ponte Modimo. Banda classe azwaka les premiers à Kembo Somi a sali distinction 87% d'examen d'état ya Congo série ya Mobutu. Voilà. Azui bourse à Kena Poto. Distinction sous pas mindele. Voilà. Mindele bien cerveau to ko tikangote. Ba blocage. Ba garde eko. Ba laver salaire bien ba. Ata yondo ka osimbi micro so ba na TV5 ba monument koza o bango ba la kala besoin bato ba la excellent voilà neti ba biso bango ba la besoin o binga maso ba kainga ba barenga mundela olinga lia cerveau na nenga lia ba konzina biso muso o ba cerveau ba vieto ba dara na potetikala comment ça un secret muso to pesa on avait voilà be monsieur koya on a lito na tuno sur question moko pourquoi man mamona maloba noeza la ka ndenge mobu net ko kisamara net ko kisamata mais ko kisamaka pona loba na batuki opération kanga pema voilà na lobaki yango avant ba papa wemba bakufa ba mari et pour lobaki lomo ane misoto sala na yo bokechu ndenga finga ka fachi lobita on fachi akoma président boluke misoto sala na tolobela vina man mamona 2018 man mamona lobaka ngo bokechu ozo finga ka président siko tango azo koma président sorne ko zala na lobaka wana na komi président afinga fachi ngana lekina bibokechu faut zala pe quand même na la réserve. Mutu yozo finga kombango yozaka ya kufinga voilà mutu yozo finga lobi soka komi président okoya OK au moins on continue sous ce qui et puis tout mon président Facha Koma président alors le ba elo moko que non ce qui président Facha a longé pouvoir IDPS et kozala nul et le lot moni makambo ezolokana ezolekana IDPS na nokutu président Facha longo te mais déjà to moni Jean-Marc Kabundi déjà azali loi cerveau monteur na IDPS wa bande bena ko azaki loi pilier ba tie libanda pourquoi nyonso wana olobaka ekokisamaka ibenga lobi na ba alobi na ba customary
Bolanda ba supporter te botiki langa entraîneur mutu nazo betisa ba joueur. Ba joueur siko ba Jean-Marc Kabundi, ba Félix, on va banani wana. Otozo mona. Ba Kabuya, banani équipe na bango IDPS. Ba 9 baza ba 8 baza. Ah, so botu ke biso to beta la Léopard. Ah, eronde ngasi na chedi. Retrait wala Kabuya ko beta retrait donc na ko tout la kana ballon ngamba moko ba le côté. Au moins équipe ezo pola. Neti yemweni. Yemweni ko ngi divema. Voilà. Bah, match beti ba classe ba on kate Mobutu adi. Voilà. Mobutu adi. Vemo le sous ça eboye. Ya ro. Oh vienino Kabila. Ah, fais-moi le bac anglais, à boire que ça ou te lingala ba French. Voilà. Amekiga mukeboye. Mkele. Ta. Sengele mo. Gang mo boy asala nevite. Ayebi kutu ndenge makambo ngo za ilaka te, ayebi ne rien, ndenge ka diembela ika na histoire ba jeune ka ndeba ko libérer biso na maboka ya MPR. Mundela monika lire pero azokendela, eza danger pour na biso. To effacer tous inconnus mo boy to tia. Voilà. Mais bien obligé ba politicien na biso, boza obligé ya ko travailler na monsieur o. Iloko wana. Na batata nyoso na IDPS. Iloko wana. Bazonga mkesima pendant 18 ans. Vous acceptez, vous les Congolais, ya kokoma na bino bata mongo, mais ba diriger biso na mutu ayebi coaching ya pays te. Mutu ka Babylone a imposé, alors bino kombo wala bandaka nzambe yana silence. Yepete au côté kuna. Boka maboko. C'est l'esclavagisme. Bazana besprit ba Thomas Sankara, bazana besprit ba Kwame Nkrumah, bazana besprit ba Marcus Garvey, bazana besprit ba Moses Kabila. Hein? Esprit ka te ba impose ka bino ke zala wana comme président, yokela ka biso kembisa ba peuple na yo. Bokoti na terre. Kabuya zibale, apesi bale. Bale kei sogina na Kabundi ye mais infiltré mo le so akoti na match mais joueur yakuta na pota boya kana ye banda obeta na lupopo banini momimo batie na kacha terre Janine mususu sogina oh bachaki chef à parlement Janine Mabunda yengam na longola ya yo mutu mwana mwasi o diriger ba tata marque wana antita yozana règle au diriger pays. Oh bon na mboka moi c'est à quoi diriger te vraiment jamais na ba Angleterre ba reine baza jamais comment ça jamais na Congo to wana Babylone système Congo za mwana mbali za mwana mwasite Congo za mwana mbali to déconner na mambo belé na politique ba to la ba déconnaka ba vivre mama kamngala lo baka ba déconnaka ba kengela ngala boulevard so na ole kaka muna maki akiti atali yewana ba yebinga ba dernier de tout ça aux pouvoir on diminue au latano nzamba ba mindele Jésus na bino pour kembisa peuple okembisa peuple et c'est Jésus là vous voyez bien que c'est le fils de Lucifer. Pourquoi vous utilisez le peuple bazalaka qui basambela na bango fils de Lucifer roi soleil bino bo acceptango dans l'hypocrisie ba l'axi bino orientation nango bozui masolo et bon biso peuple siko so suite à IDP ces années parce que président mais si na lobaki IDP c'est que panzana et que kufa donc ba sin déjà yango bandiko lakisa kasi yango na zolo bakabunda chebite. OK. Ibenge fa longole na terre. So one is yo za libando zolo bage mutu azobeta dama zo boyo tune. Voilà. Fala tune depuis oh. Yo mo siko koti na terre. Tune batala. Obimiga mofiti. Siko man mamona na nyoso wana avenir à jeunesse ces années. Avenir à jeunesse c'est détruite. Même ata Félix Tshisekedi a koka jeunesse ote. Pour no koka jeunesse ba bomana culture musicale. Mais ba jeune ba tout baza. Ba bomana no bralima nani na bra Congo. Ce bra Congo na inibra.
Et puis maintenant, nous. Mais stratégie, oyo. Et à la président, oyo, on dit mangala yebise makambo. Na Maroc, masangeza, il leki awa, na quantité. Pour mon na masangango. Faut ça brancher. Bandio comprendre. Est-ce que baro ça la faveur te na bana na biso ba bota mi ba ala na ba seta ba yeba te que masanga exista. Au moins moi na mo seta na mulanga primus papa tinda kinga. Mais infraction. Musu te omela. Oh. Buza bato ndenge nini buzu ko diriger peuple te. Ngai na l'équipe bino na ko diriger peuple. Parce que si na kepe na président Fachi na ndo yebise to sono la macha jo bo passer ba tana ba bureau na bino te ba français na bino pa pamba ba vaurien bozo mo ani so bozo ba français bozo maïle Congo to a besoin ba intelligent to a besoin excellent ya ba génie oka lobi likambu salami azongi sebo likambu salami bandoki bozo ma bandoki. Bon, planter République capitale Mobimba chaque avenue à l'église. Et bon, yo Bourkoumé c'est à commune. Au voyez battre avenue ezana déjà l'église au boyo le bina les 3e avenue. Batu ba commandé ti bato maboma bande ko la muka 3h du matin bola muta zo ganga na balabala bola muka boya to sambela la coin balabalo ezabiente balabala ezabiente pour l'état bongisi yango te so ka ba caro ba faïence ba terrasse ndenge za ba Maroc. Bon mon a que demo ko sala demo tout. Yo vas ma place ma Félix ma sala ça salité. Et ça salité de demo moi ya. Mon a même na dire la question là. Au moins la cimetière mo boza ka venda na weza propre o salité ne bangisa mi. Bon. Siko batika biso likola fulu. Voilà. Bango baleka biso so bango baleka rapide. Wa baleki tanga koma koto kuna a dose triomphal a dose moi moké. Abani mona moi vie. Mais vie au bino zo mona na Europe. Vous avez la facilité toi ko sala mwa. Banda ko bino sombi na Europe parce que vous avez des maisons en Europe. Botekateka mbozo bambongo wana bayeba bandeli ndako wana awa atana kimbantseke atana maluku atana limete pembe na presse to mona buzu tsina batu babibende neti bosali fikini na boulevard. Lelo idée oyo président Félix a pesaka wana ki babibembele la marasusu te ndenge ezalaki parce que to koma komona ngope awa bazolele bemba basal et koma ki tellement ebele neti l'église. Est-ce que idée on a pesaka eza bien selon bibembele kana mbalamo. Normalement et bembeze loko moko tango lobie le kana mbalamo. Faut zo pe charge olekisa ngo mbalamo. Nous saka na makambo. O pesi ba tu idée bibembele kana mbalamo ko. O sombi ba serkei. Morgo futisi bisongo fele. Bibembele kana mbalamo mais dépense ngo zo continuer et yekutu makasi. Oh. Salba $3000 ba et écoute dépense yesu ma bibembele kala bibembe ezana ordre neti na ba Kongo quantité ba nzete tozana ngo cercueil ko le $100 te cercueil c'est quoi cercueil ba cercueil ba $2000 eza ya ba 3000 eza Jésus ba sambela ka kufa ba kundai na cercueil apolé la ba grotte wala. Félix Tshisekedi au salarié n'a payé. Ako salarié a konginda kaka alongwe IDPS bungi ne palwe bunga ne MPR bunga. A komane na la ma au salarié. Bon matali kolobo kitana se. Clé ya mboko yo. Eza na bakongo. Parce que Mfumu Kimbangu azamu Congo ya Nord ya Angola. Vérité ya mbokoyo. Ceux qui bozongisi ba Congo na première poste na bangote ya ki grand frère bino ba Swahili, ba Luba, ba Ngala, be kolo etikali bozo wela pouvoir. Même na ba ministère. Au monde mu Congo tam su baza 2 3
oh tout bozo la mboko bo comprendre te tata mpongo tolendo ndenge boko bwakela ba Congo pouvoir wana na makolo sans que basenga ba sans que to senga bino po eza ya bino te. Parce que Mukongo atikala distrait pourquoi? Mukongo za distrait baloba Mukongo za yuma kabaku tu pouvoir za poani. Eza ne lo mwe leka wana na se yango bima ke Mukongo za yuma kaba pouvoir. Oui, ndenge loba maka. Mukongo na ba punition belé. Ba Congo to na ba punition belé. Te reconnaître papa Diamgenda te. Te reconnaître papa qui solo qu'elle était. C'est les Bakongo qui ont ingéré papa Diamgenda Moyibi à Bomarabat. C'est les Bakongo eux-mêmes qui ont fait cet accident dans Zelankamba. C'est les Bakongo qui ont divisé les bana ya papa. Bazo continuer comme infraction. Bakongo ba été que sur ba diviser l'église Kimbangui, c'est ba famille pe que ça la diviser. Ba yeba ki amot. Pourquoi balinga ke sala mabon? Pour Diamgenda tanga lobike, Fumu Diamgenda Olimbis. Fumu Diamgenda tanga lobike. Bitumbo eke utananda kuna eke bimalibanda. Omoni bana Diamgenda ana. Kongo ko yokana na politique et ko yokana makambo nyonso. Mais bango peso ba yokanité baza suna problème mo bakangi na peuple congolais. Baza obligé faut ba ya na stade de martyr to yokani. Bolimbisa. Voilà selon prophétie tout. Selon prophétie so ba sa elengo te ba okufa bango tout ba aussi là. OK. Ba aussi la pe histoire na bango bungi kimbangu c'est continent na Kintwadi. Misuba ko kima na bakati ba centre de kay wana misuna ba mokoto. Ba to comprendre ndé ni ezokimisa biso. Ba vrai toyé. Pour tout bazan là ce sont des faux, des mauvais. Siko kamba li solo ya kamba ndengo loba ke na kamba. Il y a des mauvais là-bas ba papa apo. Ba papa apo. Il est mauvais. Il est mauvais. Ndengo loba mutauti kamba ina mbasu akufi pe. Mutauti kamba aye empoisonné. Bon batu bauta pa yesu bakufa bazate. Batu bauta ba place musupe bakufa bazate. So pourquoi mutauti kuna place lobi kweza yebwe? C'est que vous reconnaissez que lobi kweza na kamba. Te selon ndenge to mona ke maya kamba zwa batu bazukenda. Eza ndengwana meza ya bango te eza ya bakimbangu isete. Maya kamba eza ya yo eza ya nga eza ya mututu. So na vision yo mona ndengo loba maloba wana ezaka nini eza na kati. Que mutauta na maladi kuna ya kufi ba ucha batu ba poison kuna place yo. Parce que place nzamba zali bato balingaka te Satan pas à la rala. Eza netinga na mutu mo ngai il faut ba kutsa ngala chef spirituel. Na makambo ngala loba pona ye. Yo uti mokoto oyesu pembe na chef spirituel ozomona jeune wana so akuta pas chef spirituel parfois ko ozo pa kolami oli ngala pusa akozo bénédiction oli ngala pusa papa apo wana oza conseiller spécial à chef spirituel akolongwa soka longwe ta ko kufa parce qu'il est mauvais c'est akenda ka koto wana na ozoba zobol so azala na ngola wana amona kaneta za mwana ba papa oya zo mona neti église angolais koma yaye kala peta kokufa kizengi moko atala na ngola boye ba papa ki solokele maboko po papa bazana bana 25 bazana bango 26 te donc moko bakama wana zana moko bakama kaka Madagascar kaka bakata litoye vanda pembeni mona ateka Afrique eza la forme moko boye ka Madagascar ya pembeni yenga na benga ke Madagascar donc aza Afrique mais mpandi ba ventrier ba tina ba famille molimo yo nani yo mwana papa po yo kosala kimbangu sangole koma neti ya yo yuma makambo ala batu bakufela kanango oyebi pe ko banga kande ko zalola la su bien te poza mwana na bango te biso to na besoin bana na bango 25 wana kota ba papa arma kota ba papa ki solokele balongoli petit wana mutu wana zala na ngola poza mwana na bango te bakamati bana ya papa Diamgenda papa Dialungane papa ki solokele ba monisi biso mana Congo ke te bolingo ezongi tokala meka membwa lekila kumosi vumbukila kumosi ndeki bapanzana wana mukolo politique eyokana politique muteke funda bango biso toyokani ya biso pays tozotambola bien metikali famille moko boy tolanda bango na mabanga te tolanda bango na mabanga te po bango lusuma za ba porte malheur ya mboko yo bokabwana pona nini manque d'obéissance
bolo bakeo pona kiangani akomi maza mwana prophétie ta mwana bilaka 1951 babenda na pona likonda na ba diabolo wana ba Congo baza na kati ba yebaki teke kokabula bango eza kokabula Congo. Siko papa chef spirituel il faut à dissoudre kamba mobimba to faut sala nini pour que kambe za la vraiment ini te bato wana mabeto za la besoin baza na kati baza la kaka ne baza ba mikoti sa kuna bakota porte kangama donc côté obimaso porte kangama bato obimate baza voilà. Yo mo vande mo maki mutu bo va ine pembeni azo pela na ba bilamba aziki akomi poussière. Faut tout bela tonde. Ba tu faut ba tout bela ba kende ba lo ba ke papa to va ino ba mbule belé to za na biso boye. Po papa yebila ye. Kiangani ayebi batazala kana bango. Voilà. C'est pourquoi un chef oyebi bato za bato mabe olingi ko revant. Oli ko salelo morote. On peut tout monde par exemple d'Iscariote. Ndenge Joseph Kabila lela yeke no na zaina bato mabe. Ah tika wana tukuna olobi pe wana sala ba vantira zala na bato mabe. Yende ifalo bala ba congolais ke nazala nga destiné na zala président. Ba twa nga na makasi ba tenga wana zala wana ba ndiko gidenga na mindele. Ah bon ba mindele pourquoi? Il y a la pouvoir nega la gidi mi ana netinga akoma place wala ba père wala bazala wala. Force moko ya si mezalaki. Mwana soso atondi na nzongo. Mama za. C'est mama za. Azana se. A regretta ka vie na mabe Kabila ndenga za wala regretta ka fort. Oh mutana ba mbongo milliardaire regretter so. Niveau regretter biso to za vrai. Sali ba kinga kati kuna donc ezaki monde entier batu bayaka. Asa la vie batu basala. Asa la vie. Président Venezuela tambula. Président Bénin. Ngaza na Bénin. Président wangazo chama ina ba fleur na quartier. Niti ba limete ba lemba avant d'anyo wana président. Ba papa kingotolo ba banda ocha ba mai na ba fleur ba mapango na ba. Bazal ki à l'aise ba kasavu. À l'aise. Ba pourquoi bazal à l'aise? Pourquoi ba à l'aise? Ba petit bango ba former ba kulu no ba zo kembisa na ba cité. Ba bité ba retourner de minduki na ba entre bango. Batambula na ba garde corps yanga na ba bika sans garde corps ko regretter parce que yo mutu amarke ona ko za na mbongo ebela marke ona te ozwi langwa mbongo bato yanga ya yo ya ye ba voler pam pam. Voilà man mamona tozana e mikolo na man mamona tozabwe ba place au to cha parenthèse et andenge to continuer mission. D'abord tika la kaka toujours na tolobe la vie bo s'abonner massivement vraiment to mata lisusu et puis bo partager man mamona op ce numéro na suka ndenge za la kaka. Alors man mamona tout est comme on osa pe artiste tout est comme on liwa ya général des fa bo obsèque ndenge le kaki après simanango ba musicien ba tomboki ko soit ne komi boye dossier à $25,000 fallait qu'il ait à la pona ko décorer général des FAO kutu x azwa ki 1000 x ba kabola ki on bilo wana nyoso pona ninkana Congo lelo ba bimi ba miyibi bango moko bazo blingana ba réseaux sociaux na ndenga na ebeni vemate batika ba vantiro bazo distraire ba succès zate bana poto si ba dunda bango succès si ba dunda bango succès succès zate bazwaka succès so baké poto ba ya babandi actualité succès zate ba luka actualité na de défend muta salaire reza Gentini Ngobila gouverneur na bino muta salaire ndi ya éviter que batatale ka défend baza ba musicien baza bande ko défend mbongo ebembe bapesa ngona ba famille bana Batika aventure. Bon, il y a bimisi 23 millions. Bon, oh, il y a bombi. $25,000. Bon, oh, il y a bombi. Est-ce que Bino Landeli paye Chantini qui a bimisi $25,000? Kasi bon, bakenda qui verge. Kasi y a lié à Kitty si on l'a sait. Bango peut tellement babi à grand mouyi bien lié. Biso bami bien c'est Tosan. Tosan. Kata moi. Toliango pe kaka posi akundami. Yo pesa batu mo boye bike. Oh là ça va ngober. Voilà. Yo so lié à munene. Voilà, on va no calme. On va no calme ma veste oyepe. Allo kamati pe. Ya bozo $25,000 chaque Congo on dit eh.
Ah, Nzambelanga, viens Dimo, Koliat. Na veni Tamousia, viens Dimo. Chaka Congo, viens Dimo. Chef à vélo. C'est moi la monnaie karaté. Oh, viens Dimo comme militaire bembo. Oh, karaté ko kakari so artiste danger so kinini. Ah ba farcer voilà boko. Ah, bon comment dit mbongo bon pesa ba piakera marque wana. Parce que ce sont des piakers. Hein? Et comme bah ce peut bien défendre on dira botater. Bon voilà tu éviter. Bon il y a gentini mala ndenga na ebeli ba pero ya nini ya biro na e. Si ba ibisenge kit no bambongo. Mama Olive a aidé ya Mundweri. À côté na palais. Voilà. Ba bengi moi sa Mundweri na chambre. Bake cause ka bango de Mama Olive. Yo pense la ba surprise mais yo soufa quoi. Yo soufa quoi. Yo soufa quoi kaka ça mamba bien. Ba Thomson na yena ba soso na chaka ngo cher. O comprendre. Mama Olive va sana de Mundweri na ba sana de. Tiens na on peut ce exemple Mama Olive chef stratégie. OK. Tia bima ki wana ayebi ke no. Marga ba théâtre et ça na makambo yo. Voilà. Ngana na tante ke na ndo yiba lar na ngamo na kotsa mwasi ya Mundweri na chambre. Ba koti ba causer na bango. Abimi akenae. Mais Gentini oyebi ke bato ba liaka ba mbongo. Aye bien. La bien Gentini wote ko fete bato. Na yo po ala kati. Po. Voilà. Michel Lengue, Michel le Belavi. Non, mais c'est alors ma propre de monde la rabino vraiment. Ma cadre mboka. O l'équipe a Mouzi na kolembe yote oyembi pe. Mais dès ya mutu, ya famille na binote oli. Tata Nzambe. C'est que ba deyo ya ezokufa na ba este kuna ya ba soda ya pena ba général ba oli ya ba mbongo ba soda là c'est que ba deyo ezokufa wala ba deyo ba force commune oi voilà et ba mbona pe bimaka oh ba force commune banquette wala ba nini ba sala kala est-ce que yé grand frère na biso ngazo yeba tiki fu ba dossier mo soit la musala musa bo mo na te kundire ba chebiso na gwana mort so ki pena na ba dossier moko ezali fallait to lande lavement sérieux. Bozo bimisela biso ya 23000. Toke na 23000 wa. 25000. Ngala simba bala rwana ndongo mona ngabo ba $35000 na simba ngona kamfufu. Ba didi ki nwani na bino to lala na bango ba place moko ba kamba. Ba vena ngaba chacho mbala. Voilà. Ba yebinga ba père ba tigre banani ba Willy Kiala banani ba masa nsu ba na mikili. To lala na bango na ba kamfufu na ba Lorraine. Yebani ba valeur pourquoi ba dollar ngo sila kana ngo tango sili nasani sikoyo so ni salaire ya possible yo kati ba tuana ba yebi vraiment que mbongo ya Congo to yiba kango ozo comprendre voilà yango moni pe président le kaki alobi ke mboka oyo eloko ya kozwa ezate posi ekufa batu ba comprendre lingala te. Oh président Kolo va dire mais Koufa Kabila Timouni 18 ans l'obéli on la parabole hein plus que Mobutu parce que ça là ba génie pembeni na o ba yebo yiba Mobutu ça là ba génie o yiba te donc Kabila lekaki vitesse Android Mobutu azala na ba téléphone ba nuit. Allo ya ba nini? Oyoki. Lokola la lobi boye kuna na mbandaka bo kangelanga biloko ala nyonso bo tia na masuwa. Oyoki. Mais ya ba Kabila TV bimia. Voilà. Ba compte leki yemo amoni ba 00 ngingo ba whisky. Arié. Avandi. Donc de tout monde est ram dossier ram déjà oui bimo Android. Bakabila là mais baza bato moko mais nazo comprendre ba force commune les kakiawa ba histoire ba numbi voilà ba histoire ba chebea ba arma matungulu ba kufina moma na bango mais qu'est-ce qui se passe ou un général ou un capitaine ya Congo moko boye à l'esprit donc il y a une église, une église, bato ba feste ba sakana na ba soda. Ay te ba soda, mutu ba so batela bino. Ba soda ngo suba, yuma po ba bisu ba koma ba patron. Soda a komi patron.
kasi au sala mboni mbongo nini sodo ko sala mbongo nini sodo ko sala nango otonga ba immeuble tina boulevard du 30 juin ba général tango forwa azuli mbongo wana wapi ba général moluva wala ba général mungu na mono so kienke so kinai aza mundande azuli mbongo wana wapi ah man pays au monde pourquoi ngana lobela ka pays yo na lobela ngona ki sasa pe naza na crainte parce que nous sommes dans une même génération nazo mona réalité ce qu'on doit lobby réalité vraiment tous au monde na Congo après 5 ans tout ça sous après 5 ans tous en évolution tout au kitali sous tous en évolution à bientôt au kitali sous après 5 ans tant déjà mutalobi pays auto bonga la biso souté to zira muto akoloba ke pays auto lingi to bonga vous comprenez donc muto akoloba ke pays auto lingi to bonga soka ye aye parce qu'on a kombo nani pour président nyonso akoya so kaka prêter serment na kombo mindele ya ba loge ba mindele iloko esama na kombo ezate ata ba mbongo wana bango baozwa ezokenda ngaka kobeba otongi na poto sombi na poto osombeli bana place Vendôme ekotikala ya mindele ah mama place Vendôme ekotikala ya mindele eza prophétie comment yuza président okosomba ndako na atana kikwiti voilà atana boma ata wapi basali yango vraiment ba réflexion nango mandenge ezalaka na poto voilà. Pourquoi faut nous sommes banda qu'on a Belgique, na France, il y a Mobutu et Zongiao. Vous n'êtes pas des blancs. Besoin de travailler pour les blancs. Pourquoi? Bon, on a pas ça qu'on a binoté. Blague était souffrance ezali. Souffrance ezali na kombo na Yesu Kristo na kati ya Congo. Boko mona. Alors man mamona. To mona ki ba moeleki, to baneleki. Bakangaki bakuluna bakina baona kanya makasisi bakende koyekola misala lelo ba mobenga ba baptiser plutôt soki totali na babilili ba niveau ya becteur o ya masango oyo bango basali wana mais pourquoi kini nzaleza toujours mais na babilili déjà to moni bakuluna bakangaki wana basali misala makasi ba masango bazola mais pourquoi toujours nzala na kini pourquoi Joseph Kabila Jean-Marie Kassandala qui ferme 12 000 têtes ya ngombe oyo na boma so 24 000 têtes ya ngombe tout le monde a ta boucherie na été boucherie ya Joseph Kabila ezate usine miliki oyo bangombe ala babimisa ezate ba fromage ezate bangombe ala bazala baza pona nini abomba bango pona nini atekela bango wapi laboratoire babuma ata so 4 ngombe ya bawara ya ba Sénégalais ba utosomba na equity babobi man tozana batute tozana ba diabolo même ba mama Olive wana nazo ipsa yo so alinga ebiso so morgue ne comme on dit so chambre froide na morgue comme on dit égal Prio ya sombila ka soso tango banda okota na pouvoir ya mobali na ye e banda futa douane rien mais pourquoi on doit oteka ka soso na prio na te prio ya banda sombela Thomson ezo kota sans douane so alinga ki biso pourquoi banda otekela ngande ngwana te ba futa ba douane te bazana ba nyongo na biso ba somba ka besensité Bato ndenge nini sege yezo ngazala ni ka ya bino ali bisu ce qu'on a cité bon former ba pasteur no ba veste ba nini pour pesa ba mbongo la moment de élection pour na ba faire dormir ba peuple tala pays des okende ali musique ya salité tata mobimba neti Kofi ayembela biso musique ya salité bana Kofi baza instruire bana bawera bango na bazo sisa na États-Unis. Voilà. Pour ni tata na banga yembela ki Primus bino bomeli Primus bobini na sima wera mbongo wala Primus ezo pesa ye wera comme riche atangi si ba ban
Albino bozo sani. Bozo kanasi. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Oui, makambuso à Congo tango na lobango et puis ça va battre na ba parler mawa. Yango wana na osenga lelo to suka wana. Voilà. Parce que chaîne ezali à bémission. Chaîne à bémission ezali. Voilà. Chaîne ya makamba loba pona Congo ezali. Réveillez-vous mes frères et sœurs congolais. Réveillez-vous. Onga combattant. Futa tike na yo. Yaka vraiment vanda ndenga na vandi boye. Sala ki combattant. Onga na sala yango. Donc de basa la bon za na combattre. Oh. Wala ki tufi wana ti combat tufi ya pamba basala ka. Ba chômeur mingi baza kuna. Misupe bazana soko landi bien orientation vie zate. Batandeni. Qui combattant les airs au finga. Voilà, tu comme une souka, c'est-à-dire, tu as qui na man mamona, tu as toujours. Ce qu'on lingi toujours, quand la man mamona, désormais, Mikolo nyon soka kanatolo be la vie. Désormais, man mamona kanatolo be la vie. Bon, on a toujours tchaba parenthèse na masolo. Donc, beaucoup makambo yango aye nango, tu poninde. Alors, si vous voulez continuité, s'abonner à Tolo de la vie et puis contacter Man Mamona. Alors, Man Mamona, tu comme na biso na souka. Na tout na ka question moko ya souka. Pourquoi Banzela ezo bongati ezo salamate, ezo vivre toujours na bambouteillage. Au moni makamba couvre-feu de 6h du matin jusqu'à 0h. Et ça première heure. De 0h ti 6h du matin makamni ezo salama. Pour batia couvre-feu. Et ça Babylone système. Bango tu vas sala makambo na minute voilà. Pour baby que to koti ba to na ba palais ko to ça. De ba changer ka ordre monde. Quel couvre-feu. Guerre ni to ça non. Banda bo sala couvre-feu bo kota na ba palais pour bo kanga ba rebelle. Bo fungwa mamisu bo ba ma couvre-feu na binomo kwa ba soda to ba bo mango. Moni ba soda ba bo ma couvre-feu. Bakoma obetse bino demi-journée na pays neti Congo Damas yate kolia yate batu msuba zo kolia na 22h bakoma obetse bino demi-journée et ça normal après journée wana makamni e salama so pona banzela mais banzela bakamnyo wala nyonso wana ya butu so bo croire na kolo bakolo mabelo te banzela bandokufa kaka makamnyo so fo so wana bisimbi bientôt bisimbi ya mabele bino bozana contact na bisimbi ya belete oto nga banzela pourquoi ezokufa Bauti Munango. Photos ont ordre. Voilà, photos ont ordre. Comment va l'église Jésus-Christ na Congo baza? Ok. Que Jésus-Christ go de Nazareth. Aza petit amoke pa batwango. Banani. Ancêtre na biso. Ba ya kimpa vita. Ba ya nzinga, ba ya mafuta, ba mama Mikala, ba mfumo longo. Bambuta machwa bazebele bandre buka makengo tsuka padi bazebele basima utoko batoma ntoalani ba papa nkusu wa papa nkusu il combat ba man mamona à moins d'anciens. Titi. Pour n'inter. Ah, Rwandais. Merci tous ceux qui voilà. En tout cas, numéro de téléphone pour tous ceux qui ça. Et puis le loba pour n'abattre. Ah, donc continuer place. Biso tozana 09 70 36 16 16. Man Mamona. So beti na YouTube. Man Mamona. Omona makamuna nganyos. Obandela numéro. Naza musicien. Na musicien. Bon, naza ko s'en sortir te yango moni malobango nyonso na komana ba mikanda yango nazo bimisango na bémission po makambo to na lobaka eza na banzembo na premier album na betaki tango ifinami ekenda api ezali mais nazando bantaba ba yoki mungongo na ngate ngava album ebima fo zanda bantabe yokati bosiko na kenda zanda bantaba te mungongo na ba yoka onde. OK. Et commis. Bandela son numéro. Plus 243
9 70 36 16 16. Mbote na bato nyonso basepela na ngai. Mbote botinda bakombo poto tanga bakombo na bino. Mutu mso mona sali yo geste osepeli nango me na Facebook soki na WhatsApp acha kiti. Oh. Mais mutu acha lomo. Bata bakanda baza. Voilà. Ali kutate longine mona te donc kiti kaka pesa kaka kombo keno doit so 50 € na agence. Asuki ka wana na sepeli ka na olobi. Voilà. Mais longi talaka kiti. Ole kala pela nzela. Voilà. Merci na bino nyonso bozaki branché partout dans le monde pour na kolanda émission Oyo na tolobe la vie. Désormais man maman na tolobe la vie et Zaki Bonga Zoé Matoko, le grand, le vrai sénateur à vie de la presse. Et merci na Papi Gen tolobe la vie mon père. Et merci na Washington 4 fois prêtre les grands pays. Et pourquoi pas na président Jackson Mouya aussi Karangate mon vieux merci na yo. Et on évite à Toto et pourquoi pas na roi de Gaulle ngoi para français bambote na yo na monipe prophète Bob Magema du Canada bambote na bino nyonso yangwana. Beau s'abonner. En tout cas, tout le bel la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!